Azarias aza chef ya village wana. Asemi l'État. Et le repas na biso ekele kosalema na wana. Bakonzi wana baboyi. Balobi no examen kosalema kaka na province ya biso. Mutu aza place wana na kosalema. Boyeba. Problème ya Est. Peuple congolais. C'est comme malade là. Soki pe Félix alinga régner il faut coopérer la mission. Ça veut dire guerre ya Est eza la mutu ya Azarias. Comment fait-il Bozo Lukabongo? Gilbert Kankonde Akiti pour le chef de l'État à côté de réunion, le ministre de Défense, le ministre des Finances, Bangonio surtout. Ayebisi Bangoli comme Est na ligne yo comme Gamolesi. Oyo nyo surtout faille dans salle. Maïki Bukeba ilobe leki. Yo kambutu mutekoti na kati la muka. Maïki Bukeba leki. Alobi oyo faille le lobby. Eteli yemo. Eteli le mukata. Tele mutema o mutama besa nango. Tant failli le ont déclaré oh crise institutionnelle et ça le coûta. Failli le faire déclarer crise na kata na kule ata ko polo so eza. Atika uko sabatu quand même. Président Félix c'est ça président oyo. Tosa na yepe to kozale libérer libérer. Tosa Kabila yo wana. Ote tosa la boy na yebi simino. Président Félix c'est ça souki sabatu mutema. Fayulu ela ba discours na ye aye ko luka kozongisa suma kelele Théodore Ngoyi soko rebate batu nyonso tu Jean-Claude Voué bakuta lobi mutabonga za buto kolanda ete na conseil pas chef de l'État mwana ntembi tanga bandaki makelele totindaki na CNP pesa bongo te normalement pe Fayulu faut totinde la CNP bakende kotala mutu na epoto kombola raté mutu mususu pour la chef de l'État il faut mitala Moutounet Fayulu, en ont maintenu que la chef de l'État. Par rapport à ma propos maratoire, il ne peut se vivre. Il y a moi, la chef de l'État, instruit Gilbert Kankonde. Il faut qu'il t'attire la mboka wana. Toyeba, nini ozo le kakou. Lobi mo la mboka da kitaki. Boyeba ke, Gilbert Kankonde lobi yango. Azarias ninga zo senga bongo. Po yebike, na kati ya mboka oyo. Ba konze belé, ba dirige belé, ba sa ba roi. Rwandais. Kuna pe. Ya mwana la koyebisa yo. Combattant il faut koyeba. To uti wa Président Félix Loba dans la fiki. A quelque pesa ba soda, ba mousse, ba biloko belé. Oyo ndenge boyokaki, ba uchana ba nina bango esikaki. Foi kinyongo ke musika. Alobi kala mingi te etikali ka tokanga Fayulu singa to banda ko benda eme puisque liboma e banda kata salini ebandi lobi tala boye ambassadrice plutôt ya Grande-Bretagne a Comélier ayebisi honorable tika ba vantir na yo oyo zosa biso toza na soutien na sima ya fa jour wana suma kamera kendaki ayebisi tika ba vantir ozosala et l'autre ça la Fayulu et ça échec qui est diplomatie oh ya beti libanda ya mboka Fayulu diplomatie ya rosa Fayulu na Belgique ando teka ba popcorn il faut ko yeba yango président Félix politique oazo ke nango boyeba tokozanga yo la loba soki ba dora kamu mengale la zoko adorer peut-être c'est que doit mulu pour le baki jour il de pesa koza la pouvoir opposition que coup et coup fait coup fité ya mwana la soif so pour la chiter la paix générale na so que le côté mususu congolais salami soga na minute oyo makambo bebi président Félix Atali alobi yo comment la boute lobby si top Congo le secrétaire général Augustin Kabouya alobi IDPS eza machine pour politique et l'autre ils ont ça la bango kala mingi te Fayulu azobela libo et tel que président parlement debout na KBC Fayulu o eza IDPS eza palute eza bango te to sali prière suka to tomol maboko
Yesu Masia tant babaka kele kulus babaka kele mibi mimale. Moko lobaki soko zali Mesia mibi kiso bongo biki sabiso. Musu solobite okobanga Yesu te pour la nini. Yesu Masia lobaki le longa loto kotana ndako tata. Vitel kamera to bakangie na batumiba. Muyima na Jamala lobi soko zali directeur de chef de cabinet ya solo ya chef de l'état. Mibi miso bongo bibi sabiso. Muyima lobi Koloba bongo taza directeur de cabinet chef de l'état. Yoka Vital Kamere. Toyiba ki monga ba Congolais tika tozwa o tozozwa. Fatibe. Kabila Kaya. Fayeluze. C'est président J.A. Jepson. Il est bête, Pifo. Il est bête, Pifo. IDPS vivant. IDPS vivant. IDPS vivant. Merci na honorable Vasco, président Nabiso, ya mopanzi kuna ya pompage na adjoint na ye kombo kimakangai président Junior na président JR. Vraiment IDPS ezali école ya variété na ya qualité. Nyonso balobi bazali dans la bonne voie. Biso tokobakisa kaka moke ça to libérer bino. Parce que andeko na ngai na zoe bisabino politique ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba mususu bakobela maboma IDPS viva soko beli liboma baziyo bamemi na CNPP otosa bamemi na CNPP tango kobima oko changer langage parce que lelo tango ya na biso ne mwandanse mi abelaka to memaka yepe wapi CNPP tango abimi alobi ke oyo kosakana na Félix soki akutani nanga na nzela na ngai ndika na nzo pouvoir ya fachi cher combattant les alliés pouvoir oyo ba toujours ce que là bazo comprendre na bango bakotika la pe ko comprendre parce que combat ya IDPS tango tozalaka na fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba bato batika la pe ko comprendre ye bongo lelo nde ba comprendre biso IDPS c'est le roi makasi yango no somon cher combattant bato nyonso bazo poleme bazo ndima na bango Tshisekedi a la diplomatie jusqu'à ce qu'il avait bloqué Joseph Kabila dans la victoire. Kabila a dirigé tout en étant debout. Nakosi abenga concertation et so sympathie. Abenga dialogue ya nani ya Kojo et Simbi Nangote. Que son nom ya Kojo repose en Kabila zaka debout. Atita bato bakende na Ibiza soki bakosolola nini batala nano Kabila était toujours debout. Pourquoi? Parce que diplomatie à Tshisekedi ezaki bloque ka. Mais toi tu veux te mesurer ou bien te comparer et pas Etienne Tshisekedi wa Mulumba ozali bo parce que toi tu penses que ndenge okika na aéroport bato bazoyamba yo na ngai pe na réalité ndota ya baba Batu oba yambaka yo wana nous comprenons parce que ezalaki na biso bato IDPS nde tobanda comprendre politique bato nyonso lokola musique edaya nango na Congo bato babanda koyamba wera bachange bakoma koyamba mpe bato mosusu eza bongo te bateli wera kutu moto banda koyamba za na ye malamu tokende koyamba ata Martin Fa ntango yo ozomona bato wana pourquoi? Parce que bazoyamba ye parce que bayebi ke à la fin bakose retrouve na mabina. C'est différent na biso mes chers amis nde bozomona cher combattant bato wana ntango bozomona bato bazoyamba bango
directement bakanisi que non, ce sont des leaders. Leadership ya moto, ba confirma kango libanda pe naka. Ndio bon cher combattant. Qui sait que dans mon batango, ba yibaka victoire. Allah kisaki de quoi il était capable. Parce que a bloqué que monde mobile. Bino wako boyebi tokendaka. Ba na Addis Abeba. Accord Addis Abeba. Accord Addis Abeba balobaki non, il faut passer les réformes ya ba institution non. Kabila signé. Tango zongi atana bo. Chibandere moya kana. Biloko ezani de papa awo ondimi ke pouvoir na esaleni. Mais yo fayulu avec batu oyo babunda o bazana ba stratégie makasi. Nde okoya ko apprendre bango comment nager ou bien comment grimper. Ah. Si Kabilo Bozo Bandawan, Ndena Yango cher combattant, bomba. Tamboli partout. Je vous dis la vérité, cher combattant. Quand ces messieurs-là attamboli partout, bon, partout petit. Bon, honorable cher collègue, je retire ma... Est-ce que vous m'accordez à retirer ma parole? Est-ce que l'Assemblée vous m'accordez que je puisse retirer ma parole? Oui. Merci beaucoup. Assemblée nationale, il y a des parlementaires debout. Vous allez bosser à député national. Bah, oh, il y a le pouvoir, il y a Fatima. Il y a Kassiko. Oh, mais Kassiko. Oh, il y a Rani. Bande on a votre ces informations et il faut nazo répéter les bino loko mikolonyo so parce que la plupart ya bakino babosa na kamingi pouvoir auto souffrir mingi poto so yango tokotika ta yango mukolo moko c'est des fobo ngana zongela susu kazi lacrimogène nazo monete biloko na kotika loko zongela kango lususu papa gaz lacrymogène à pembe, ton côté à jaune, ton zongi à rouge, violet, mauve, bleu. Bino molingi ango. Fongolemi. Miso. Bande konanga vraiment il faut boyer belo kwana. Boyer bango. A opposition ya mikolo. Et comme il y a besoin de la marche, na canadienne na maboko. Banilo okoti pena. Besoin de la marche. Mitu kezo balukileka wana. Zando. Marche de santé. Besoin de la marche, mitu kezo balukileka. Mitu kape songi. Bare severe. Bamoneka batu bateri me okenda marche. Ingaba izampancho. Oyokiti na ba radio ezo kanyo zo cha. Oyoki kingaba izampa Biso tango to banda ko sala marche. Lume. Omoni tuka écoutez 10h vous dire que chez combattant va sala marche forme wana ba récupérer pouvoir. Ba tia yango. Libéra. Yango de cher combattant ba to ba tamboli pe confinement et kangela ki bango libanda mboka. Abanda ki pe ko peta ka pe ba mo tour er moko ba kena ba moi province ya kuna ba baluki po ba sala mo diplomatie ko to ba so ba bozela ko ya ko loba akopwata basi ba yambie na Maison Blanche mutu ba sololi bona boy libo ti azeli confinement ici azeli ba tunyo so ba banda ko voyager azeli ba avion bande ko voyager il peut voyager à Salinini un président
il manque même un vélo pour venir en République démocratique. C'est quoi ailleurs, c'est le rapport, restitution et voyage. Parce que tu sais que dans Moulumba, tant qu'on banda ko voyager à Zozonga, à banda ko paye restitution et voyage, pour même battu à pouvoir, bayebe. Chers combattants, tu sais que dans une opposition constructive. Tant que nous avons à cette meeting, et ça peut nous faire entendre sur l'opinion nationale et interne. Mais vous comprendre que c'était aussi une manière de faire voir au pouvoir en place que et puis, oui, effectivement, alobi na biso boina biso pe to yebisi boina na boy mais oyo cher combattant akei afandi na ye total boya bandi ko azobina na ba singa wana azo sala sport après aye na Congo akomi na Congo cher combattant parce que libanda ya mboka tolobate ba yebisi keba Félix d'abord azana 10 ans na yemobi wana d'abord oyo yebani mandat ezali renouvelable une seule fois, c'est-à-dire 10 ans. Bon, na 10 ans, selon ndenge tomoni, bokuti mboka, Félix akuti mboka na état chaotique, akuti mboka na état oyo, bamboka ezalaka te. Il fallait à tout prix, abunda d'abord, azongisa mboka par ne fût-ce que esika, bakobanda kobenga pe mboka wana état. Talana no. Mboka ezingi to timoli tozongisa ngona to banda siko kobelela bato na nzela ya diplomatie papa boya mboka yango siko ekomi na esika bapaye ezali batali ok ça va non swana ba mikolo pe ezosala nini donc oyo tozobenga ngo transition Saint-Joseph ka eta ma cher combattant alors botika bitambola mpimpa bobomba mbongo na bino wana parce que omata okita tokotika na biso Félix Félix aza mwana mala aza na bolingo ya kobongisa mboka botika biloko ozosala nde bayoki muziki kai na moni ndenga na somona cher combattant na so bino ba voyage nyonso ba voyage na bangwana financé par FCC baza na bango bakenda kozombongo ya voyage fayula za mbongo te Faden House incapable ya kofuta ta ba taxe na ba travailleur mbongo ya voyage zoi wapi chaque combattant mbongo abanda ke kozwa kuna laboratoire ya FCC c'est-à-dire quoi chaque combattant FCC aza serpent à plusieurs têtes à opposition na coalition même na kati ya IDPS yokanya ndeko banda ko moni mikolo utiko ne kabamuso banda ko te kabunda longo kabuya longo mais yo tango solongo la bango yo sala kani kabunda lobaki ke bakonaje banaje te banaje likofi fachibe mais yo sikoy bon moni ke ba toile banda ke ndo zombongo baye banganzami na tele 50 ba polichilu baye banganzami na tele 50 chers combattants biso to ba combattant IDPS to yebe makambu nyo soki bakanisi na basalaka politique wana kokendaka boye na boye nde bobanda komona une partie ya bakabiliste kati meme ya IDPS soi-disant combattant nde bomonaki tozangaka meme basénateur ya IDPS IDPS eza basénateur nyonso wana cher combattant stratégie machiavélisme oya Kabila pour se maintenir au pouvoir, soi-disant un sénateur, n'a pas contrôlé ma solo nyo. Dès que mon cher combattant, Batouane tant ba outil bandé en boka, ba yebi réalité, ba yebi sibango, botika distraction. Kuna sikwa ba moniki aussi. Batounan, mozito tuni fayulu tuni mo, mozito sikoto sale, tozonga. Donc de repérer la pour na moto atila. Akomi kuna bakuti sikoyo la bona bango ya Kabila out sur terrain. Échanger ce qu'on les lèvres, ce qu'on ça bon. Et les comme il y a un juge en constitution. La cour constitutionnelle. Pourquoi le juge bon. Bakuti kabiliste musu sur terrain. Théodore Ngo.
ale basangani sikoyo lokola Félix soki tokai na nzela ya manduki tokolonga ye na nzela ya ke tosala marche ekosimba parce que aza na base monene tokanga bato wana basali bakali bosala marche ke tosala marche ya destitution ya Félix okokutana na bakombata na balabala na tosala rébellion nyonso ezalaka na bénédiction étrangère mais awa tozomona bapays nyonso nsima ya facie sikoyo nde na kotekela biso mandu bon batali baloi ya minako base anyataki yango ronsara malondo banyataki yango sikoyo tosali cour constitutionnelle toakize ye lokola na septembre il faut bajuge wana baprêter serment liboso ya congrès tobloke tokobloke na ndenge nini tofunda ye na cour constitutionnelle parce que cher combattant bato baza na interprétation ya mabe le chef de l'état n'est pas redevable devant l'assemblée ni sénat toyokani sénat ni assemblée nationale bakoki interpeller chef de l'état ya bango mosala eza ya kointerpelle gouvernement soki asalaki mabe asala malamu ndenge ezala constitution elobi bongo maintenant batali bongo chef de l'état est redevable à la cour constitutionnelle nde bomoni théodore ngolo bajuge wana bakomi bakilia na ngai bozomona distraction FCC sikoyo abatami biso tozala coalition eza distraction coalition na kala mingi te abu tozala coalition en même temps cher combattant bazopesa bato moko po atake bango nos amis ne sont pas sincères ils ont pensé que nous sommes des moutons noirs mais comprendre que IDPS bakoki kosakana na ye nde bomoni cher combattant il faut toinsistele bino na biloko oyo mbala moko bazosala bastratégie wana allez lokola chef de l'état devant assemblée aza na likambo ya korépondre kuna te tofunda ye sikoyo na cour constitutionnelle chef de l'état a nommé mpe déjà na cour constitutionnelle bote cour constitutionnelle soki bokei na badocument bakoyamba yango ekozala recevable mais no fort boyoki tere mwana biso mpe tobanda koyoka yango pa bakoyamba badocument na bino eza recevable mais no fort tokibe je vous dis cher combattant ezalaki bien pour que mutu na mutu ndenge ndeko Eliezer aloba j'ai compris oyo ezali année ya identification mutu na mutu tokoyeba epa na fayulu alakisi aza mutu ya pepe fande na 2006 ntango bango nyonso bazolobaka toza na opposition topona sikoyo gouverneur ya ville province ya Kinshasa bazalaki majorité là fallait une seule fois pour que monsieur Adam Bongole abime gouverneur bote fayulu alobi ke non ngai nakolakisa esika na akenda kosoutenir PPRD soki ville province ya Kinshasa ebeba les responsables numéro eza Martin sikoyo koyebisa biso ni kala mingi te akozonga Sénégal bote beta mo cher combattant yango wana cher combattant il faut élection ya mbala oyo topanda d'abord na identification mpe recensement national balobi ke recensement eza recensement local recensement national mobile ata je 10 ans biso toza kuna mboka mpenza monene banzela mpenza ya kobeba bote ntango tokosilisa recensement national cher combattant boyebi ke baélection ya
bourgmestre, conseillers municipaux. Banda basalango sur na 80 combien. Il faut mettre tout le monde ndenge basala ka élection. Beauté. Parce que l'élection les akaki tout le monde peut ba conseiller, ba député ya ba quartier. Ba député ya ba cellule. Nous sommes matabata malemba malé. Ya mwanto le chef de l'état kozala na mbangu. Ozowele na mutu. Fandana. Reste en fonction. Article 70 alinéa 2. Les chefs de l'État restent en forme. Mon cher combattant, politique et Félix, cher combattant, sur le plan international. Ici, dans les États-Unis, bayoka nakate. Mais pour Félix, bayoka nakate. Ah aussi quoi politique à Félix, ils ont payé ça pour Kaboni. Ils ont payé ça mutu na mutu. Identité na. Ndé bon mon cher combattant, Fayulu Martin fa. Ndé na lo bakata bon mona fanda kaburu. Bachaye tomate makasi ya tomate tina kimukulu. Azo raisonner kaka ndinga makasa ne salaka pas. C'est un modèle en cher combattant. Vous croyez qu'un tel monsieur, Azana laissé en repère, c'est ça va combattre. Ah, cher combattant. Na sekaki politique siko ya Félix, ils ont payé ça va donner sous division. Bon mon siko na kati na bango. Bemba Jean-Pierre Bemba. Na bakatumbi bazotale le musika bali mono yo. Ayebi na politique et comme siko politique ya haine. Alobi nini? Selon Bango, selon d'abord Yemoko Fayulu, mieux vaut soutenir Joseph Kabila. Yangwana bomoni, likambo ya ba juge, même mokili mobimba ba sepeli na acte oyo chef de l'état salaki. Mais Bango mi baleba ye. Kabiliste moko ya Katanga na kabiliste moko ya nini ya Bandundu soi-disant basangani balobi ke non. Te toboyi na biso moto wana. Te il faut tout destituer. Yangwana, j'ai beaucoup apprécié, c'est ma première fois. Ya kuapresie ndeko Mike. Ata lero moko soko mutomela ka jamba isa na periode moko pe. Jamba pe sala ka nini. Azonga ka pe mu. Bina peta mbo somela jamba bolongo la pe ba nini. Ko makaka ero msomela jamba kasi. Dita bas viva. Viva. Alors atali amu. Nini? Ba destituer chef de l'état. Si on a un Rosalawan, si on a un Fayulu, comme on l'a dit, accuser Félix. Ce qui pour la haute trahison, ce qui pour la violation, parce que nous n'avons même pas cet temps. Nous sommes préoccupés pour la reconstruction de la République démocratique. Nous sommes presque préoccupés chez le combattant. Nous n'avons pas le temps à faire. Ceux qui vont salir distraction, pardon, mes collègues qui sont bon, besoin distraire les bisous organisés, mes collègues, Kalami était en 2023. 2023, pas élection, ils allaient. On retourne en goût, on peut retourner, mais même pas ressentir. Pas retourner en goût. Ngulu pa retourne ndeko na même pas rosana nini. Pour distraire bango mikolo ke. Ndoto ya ba? Les chefs de l'État restent en forme. En fonction. Yenda organiser les biso élections ya mala. Parce que tu sais que dans le bac c'est l'IDPS qui va organiser les vraies élections libres. Les vraies élections libres. Démocratique, transparente et apaisée. Pour l'élection est apaisée, il faut territoire national qui met côté. Il faut Congolais aller à Malam. Est-ce qu'il y a tout ce qu'on dit? Félix Fandana. Bougez tes bisous dans un terrain. Le général Neville va en terrain. On consacre un moment à Nîmes. On consacre un moment d'ancien, mais Robert Ndigan en Nîmes. On n'a pas le temps à perdre. Tout le investisseur, il y a un bloqué par investisseur.
Koto bazola batoko bloqué, koto bazola batoko paralysé. Vous comprendre tes bâtiments. Koto bazola batoko bloqué, koto toko paralysé. Tango boko bloqué. Comment est-ce cher combattant? Tango tozo ganga, ceux qui vont investir ba yé. Les salaires. Est-ce que ba ko pesa ka ba taïda pesa? Tozo munda opona biso moko. Gratuité ce que kabana IDPS ne batanga. Gratuité. Kaka bana IDPS ne bagenda classe hein. Tu penses ba telemike. Wapi ba combattant IDPS bana na bango ko tele. Gratuité ngo ba ko bana ngo tozo na ba banque batanga na ngo. Bazo tangisa bana to mona ba banque. Est-ce que mikolo yoso bana na na ndaka bafanda kana hapa. Okokuta pe bana bazo sakana na karoti. Mbongo sini ofutele bana. Okoso ombela mwana kamwa kitafandi. Tozo mona kameme ke bana ngo bazo tanga soko boy sala nini baoya biso batanga na condition bote baza sans baza epele comment on a dit ça babandaka nani Kabila kutu Joseph Moïse 18 ans akutile mbongo oyo ya moto monene atika akokaki kosala gratuité de l'enseignement oh otika biloko wana mes amis tuna ba mubutisa ba yebiso babandi ko récupérer ma pangu na ba qui pouvait s'attendre que ya Yvette kimbuta atare mama wana yo kende kende namu ngana sale loba dommage il doit pas suivre ya Yvette prison wa ko tisi prison wana elilingi apanda wa paralyser mboka wana biloko wana nyonso. Voyez, chers combattants, comment ces gens ici sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont des médiocres. Justice et Kangiba. Tu vas dans la prison. Tout le monde est ministre, Samba. Les hommes intouchables, le gouverneur et la banque. Toubi. Je jure de dire que la vérité, rien que la vérité. Mais tant que tu as coronavirus, tu as apprécié que ça qui bien. Ah, vous abandonnez. Ah, non, ça Félix, ça les sacamas. Bobanda, Bomba. Chers combattants, j'apprécie beaucoup les combattants. Na biso bakendaka na lamuka bazongi même na poto babandi kozonga na moni na babokechi balobike fayo la zali bo azabo ya comprendre que politique à chef de l'état et bandi kokota batu na mitema. Mes amis, comment expliquer tango caméra yibaka mbongo na 15 millions. Martin Fayulu a zog information à Balabala. Allez, ma commission d'information. Oh, nous voulons voir les 15 millions. On est en train de piller le pays. Moutaïbi 15 millions, Bagangi. Silence radio. Des moments, chers combattants, Batuna Bango, Babandi Kolobagena, Atika Bilokwan. Mike Mukebari. Batika Bilokwan est engagé Kakabango. Chers combattants, tous ces là-bas qui ont déposé plainte pour déchoir les chefs de ça sera annoncé dans la radio. Bote. Bisopé, Mukolongo, d'être au seul marche, il y a soutien à Fatime. Tango Bazokende, Bisoto Zozo. Merci beaucoup, Général Neville.